Voilà. Bonsoir, on attend toute la bino, babito, partager image, pour partager émission la bino, Polingo Zawapi, sans problème, sans douceur, on est douceur. Partager, quand on partager, on a émission la bino, Polingo Zawapi, on est Makambo, équipe choc, j'ai bien. Déjà, partage déjà. Partager nous sommes là oui et je crois que bien Nana vraiment nana lokitino nana lokitino vraiment nana lokitino batezo nana lokitino batezo nana lokitino na batezo obanani na molimo na tosili na mosimo akamonga ngolele nana lokitino Yesu Masia yamba mutema tata akitera kibiso mobeko moko monene mobeko moko lingo ila moninga
popi na biso mwana popi partageant Jésus en haut. Babinde indicateur de makambo. Yaka domina le ya domba. Babi jite bani na o, bagota mama o, mama ye. Indicateur de c'est parti de bonasi. Babi star mboka ndeye yo. Star international. Boya ya Nzambe ya mbanga dedi badi toyebani ya olingo koma next time tomata kana kina mwana bino parce que o star pena confirmer que toyebani Pamira Moba na kata Luanda mwana mukene makambo na ye eloko te mwana popi na biso te azali wana di voilà tomoni mwana popi na biso mukolo pe aza wana na Congo ya Lili mama sociale internationale mwasi ya mwana popi ya mama pe aza wana je salue mama Lili déjà pression na yo babi lelo penza obeteli bango kabali vyo na kata nzoto babi mwana popi il na oseka bongo yemo grand frère na bango grand sœur na bango maman na bango ya na bango collègue na bango na Congo ya Isabelle la douceur la seruta mwana matete ya tango Izaba azawana alamba danger karaté to na publicité na ye après mission bongo na fiche na kota na kata chaîne pour na player à 12 €. Ngolo kwa ngani GDG et bongo numéro 9 na biso Yaniki Darosa, maman nangai makambo. On a déjà pris yango peut-être déjà pensé nangai. Oh ya makambo yo Yaniki balobine makambo 1/4 pourquoi pas secrétaire na biso maman Sandini maman prince na biso maman peut-être na biso Yemoro populaire, Yemoro Gigi, et Kata Makambo, Kaye, la douceur, bois noir, oh, Babengi, na Kombo ya Sanding Mbala, Yene Rosala Makamba, Bote, Bomo, na toujours Nanjou Karate, Atasuka Peme Bimi, Aji, Nabachal. Pourquoi pas conseiller Nabiso, Oya Mounene Gaillard, na Kombo ya Micheline, Miss Mikel, Roi, moi, l'amka 12 ans, conseiller, Likamouni, na vie na yo, Yoko la mer, Osaka Konjou Kate, Kamboyo. Pourquoi pas par Mira, Mbote na bino nyonso na temps normal nde bobika toujours tozaka wana de na poster équipe na ngai émission na biso bandi na kimia bonjour bonsoir na bino tout na plateau bonne santé na bino nyonso bien président omona te bien yoko ngala mona président wa ngala omona te kasi makambo ya tolobi au nom de Jésus talinga titokeka voilà yomoni na temps normal émission le lozali émission thème oza thème makasi ya thème on a raisonné que mingi na bité photo nango le vendredi na samedi pour ba comprendre merci lelo to développer na temps normal na temps réel pour na ko soit temps normal n'habité pourquoi on a calé mais on a avancé à bon on a choisi parce que tu as sauté tout de Marie voilà mais bozo on a alors non merci et on attend normal lelo
batu mingi bazo ko comprendre te vie o to tambonango mais NJ4 to sala effort a to lukara bezité a to lukara ninité parce que to na succès si c'est nini bolingo ce bois unité bo na succès a to kabwana te a wa to reçoit te a wa to na besoin de comprendre qu'est-ce que c'est église ya batu a o esenga église ya o ya kokota ovani na kiti na église oyo eza ya ligne na ndenge nini ba famille ezo kabwana ndenge nini ba famille baza ko bon sa vie lelo eza na kati ba question na kasi mingi na démarrer mission na ngai avec maman na biso grande sœur na biso collègue na ngai travailleur jolie famille alati kitoko na âge na ye 57 ans organisation après ça âge na ye bolapa ba to ko sa ba âge maman Isabelle. Il y a Isabelle, collègue chargée à communication na biso, chargée à communication na biso, à tonda valeur, à ton intelligence, à ça la musala et monana. Question de bosso, pourquoi la conscience est l'élo, tout mona, église en ligne, ils ont détruit ma famille, valeur, il y a bateau, il y a société, moutotala, 4 lignes. Il y a NG4, il y a Eco Congo, il y a Nini, notre Nini, et ça Nini, Matéa, il y a Line. On a eu au copé Sabiso, réponse Nini, na Katiwana. Bonsoir tout le monde, bonsoir Yannick, maman Lily, bonsoir maman Micheline, maman Sandrine. Bonsoir, boss Patti Libondas. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. En tout cas, émission Oyo Mingi Bakolapa. Internet, en tout cas, église en ligne, Ezana Batu et Belé, Bazo Landango, Naba réseau Nyonso, Naba site Nyonso. Batu baza en famille na bandak na bango bazo préféré ko landa en ligne que ko kende sur place parce que sur place il y a eu beaucoup de blessures intérieures, il y a eu beaucoup de division ya ba famille, il y a eu makambu ebele mingi bazo préféré na en ligne pour bango mo déjà bango na intercession na bango en famille na ndaku après bazo kota mateya bazo sala pe mateya en pratique na ndaku na bango mutu ako contredire marche ya ndaku na bango azate et loko ngai vraiment na lobby na minute oyo maman Lily akobakisa. Merci beaucoup Lily, même question, merci to fasara déjà parce que ngi to ken ma likolo na attention à perdre de likolo malamoko, merci. Merci beaucoup boss, merci papa Yannick, merci Maman Sandine Mbala, merci Maman Michelina. En tout cas, tout ça, Moko. Maman Isabelle, merci beaucoup. Na question en tout cas, Samba Pambola, Yemoko Presse. Donc, pourquoi les autres hommes mingi, bakomi ko prier na ligne. Omoni les autres kolobake église oyo Nzambe a pona basali na ye po bateya. Pona biso to bongoma ata kata église ataki na ba ligne te soki lelo to komi na ba ligne po ba pasteur ba komi ebele to koloba en bref que poto za pousser pour la parenthèse bukie omoni ligne eza mabete kasi ligne oyebi esika nini yo na yo esika nini matia nini yo yoka esika nini yo zo kende omoni soki olongwe na ndako na yo ekomami oke église Nzambe pas au content de vous que ovani no kana divan ovani no kana na kiti na yo olie no tondi na yo ozola na matia na bible lelo to comme omona eza na batebele aza na 5 pasteur na ligne to yo mutu moko ko prier ndenge ni oza na prière à 12h oza na prière ya 15h oza na prière à 19h ya 01 qu'on a 5 pasteurs qui sont na ligne to boité donc total yango bien na copier la ligne. Côté Mousseza Mabé. Bon, la 4 Wana, merci. Numéro 9. Oui, papa. Bonsoir, bonsoir, l'équipe de Wabi a ne bolingonde. Aux années de la bolingo, li papou ya to refoulé.
Donc, n'a pas dit merci encore, n'a pas maman surtout, maman Sandrine, maman Lily, maman Michel, maman Isa, il y a mon boss en tout cas, il y a Palmyre aux athées, mais tous en avez longu. Amen. Merci que allez. Ma bosso est ce que vous allez. N'a que les bosso, oh pas bosso tuni, et ça, n'a n'a qu'au répondre, n'a au répondre, on a dévoilé. N'a banina nous. Congo tango ebotama nzambe tanga sala Congo église ezalaka te nzambe tanga zo créer Congo balobi le pays le plus riche du monde église ezalaka te bon siko lelo ekomi pona congolais à la béni faut que l'église en tout cas euti wapi il faut to fungolela ngolo miso et loko wana vraiment est-ce que eza ya yebo nzambe ou bien eye na côté mususu. Parce que Congo, le toto actuellement, depuis mon Kilebanda, Mboka Mongo et l'équipe Congo n'a richesse ses athées. Ça dit que Dieu nous a bénis. Un Congolais, papa, prière au Congolais à Salaranza, mais pas Moulanga, maman, Ndeko, et ça abomination. Et ça abomination, et ça peut-être qu'il y a solo. Parce que le lingo nous a pas Moula Congo. Ça dit qu'au bout de mon Congolais, et ça don. Qu'au bout de mon Mboka, le rôle Congo, et ça, les cabos, donc parmi les cabos, les bossons de Zamba repèrent sa moto. Les pamoliers, les bossons, déjà, aux déjà congolais. Parce que nous sommes dans un pays qui est béni richement, n'agnon surtout. Bon, si on les lois, côté de Sibiso, laver biso congolais cerveau, et c'est que, tel que ce que l'église, ça veut dire aux bénité. Zamba au pamboloté. Bon, ce qui peut l'église, quand ici congolais et l'eau pour la moutou, il y a culpabilité. Des mots peu puissance, il y a culpabilité parce que l'homme blanc a une valeur, il y a un mot. Le lot français, c'est aussi un bandeko, et ça là, il y a un bisoté. Bateau, baza, bakolongo, ba yebi secret nango. Mundela yebi secret à la ligne comme collègue biso. Bon, tant que ce qu'on tombe dans un monde de culpabilité, et Zali, c'est une grande puissance. Et ça, entité, mon côté, démon, mon côté très puissant. Ce qui déjà, cotisio yango, ndeko vi, o lingo lingate, soukana o liwa. Donc, soukana o pina, o kine musikate. Bloqué biso. Na bloqué wana, o lapa. O soufenga jouan. Mami Céline. Maman Isabelle, a souffert un jour. Maman Micheline. Allô? Azali. Voilà, même une question. Même une question, tout français. Même une question, hein, s'il te plaît, tout avancé. Bon, on a le baboye, kosamba na ligne, et on a open ma BT. Kosamba na ligne, et ma BT, mais yonde mtoto samba na ligne. Kosamba la randenge nini. De mama lila utukoloba, to boite mtumso mona te nalandaka boy, nalandaka oyo. Balobi kutumbo aza na makolomi nalanda nzela moko. Omoni quand même oyebi ke non ngai na yebi ke na midi nalandaka kingandi na erbo nalandaka kingandi to boyi te tant yozo yoka no matea oui eza malamu kokende pe na église eza mabe te tant tozoka nso na bandako oui mais kokende pe na église eza pe malamu po to boyi te nde bible oyebi ke ska 2 ou 3 basangani ya zawana Amen. Na bandako pe tozaka pe tamsusu misatu mine na ndako tamsu mimbe nombre kaka plus moto yebi okoki kozala wana bino nyonso mpe boobondela na bino mpe très bien mais misu esengaka kaka fo okende kaka na église. Amen. Wata bible elobi ke naokaka esengo ntango balobaka na ngai Moïse alobi naokaka esengo ntango balobaka na ngai nakende na ndako ya Nzambe. Omoni eza pe boye teke te ngai nasambelaka na ngai na ndako toboyi te eza pe na mutu mosusu asambelaka nde na ndako oza malamu koleka oyo toke na église
mais kokende pe na église eza malamu baline oyo tokomi kolanda kaka mpona batandenge mokili oyo ndenge ekomi moni mutu mosusu atali kaka ndenge ekomi oyo te ifo na église kokota ata mosusu kaka 50 personnes mutu mosusu fo nalamukaka ntongo wana na okoka te na bon omoni alobi na olanda na kaka na tele omoni eza nango mabe te kolanda mpe na ndako me esenga aire moko tokendaka mpe kuna na église. Amen. Ndenge wana nga na oloba merci. Amen. Voilà. Bon, tozongi na Maman Isabelle, tozongi na yo la même question pour to développer un score ricolo. So totali bien. Likamulili a lobby na Papa Yannick numéro 9. Na Europe Michel na lobby, c'est la même chose mais différent. C'est qu'on a quel ricolo malamoko. Kambo yo ça la passe na ligne batu mingi na Congo to yebaki mama ligne te to ba vérité ligne ezala kité ezala ko na église mais na église ngo pe ba tshela biso idéologie moko boye ya ko ka faut que na église na ndako ko samela yo moko te faut que osanga na batu to boite to développer ningo to kenele Mama Isabelle ndongo za na pe no za mwasi okoli pe to za na âge oyo bi pe omoni be belé logiquement les cambo ya ligne ils ont détruire Batu et Belé. Pourquoi? Parce que Bazan a besoin ya ko sambela. Mais niveau ba o sambela pasteur wana zo mona yote. Ya do ba ma bonde ka siko nyonso wana siko esa la onenge nini auction ozo na kati ya ko sambela ligne na oyo ensemble ata moni mutu oyo aza jaloux na yo ata mutu aza hypocrite na yo ozo moni ya live na muto peno yebite oyo pe ninga sambela pe na nzambe sunga eko ozo mona boye na oya lini pona yo e porter nini na kata ba foyer ya biso lelo. Merci pour la question na yo. Ngai nde na lobaki liboso ko sambela en ligne tous à la claire. O ko sambela en ligne na église na yo o bozako mona na en physique. Nde okota en ligne na église voilà parce que batozo mona en ligne oyebi bango bokoli na bango na kati ya liloba. Voilà. Mais soki sikoyo zo kota en ligne na ba église oyo oyebi te oyebi état d'âme na bango te et comme ça trouble na foyer na yo pour état d'âme ya pasteur wana oyo oyebi te oyebi te so azanganga ou bien azali musicien magicien oyebi te donc ngana oloba église en ligne il faut qu'on kota oyo oyebi nga sonit na raté église na physique on a kendaka la trône de grâce so na raté dimanche wana fatigué na landaka église en ligne on a zalaka on a kola na botama de on a landaka en ligne on a yebi bango surtout banda pasteur ti na muta na porte na yebi bango ndo on a okota en ligne. Mais ezama bete ko kota en ligne par exemple église ya Mama Lili so ayebisinga to na mateya moka bia atindelinga lien na ko kota na ngai mabete eza dangereux nde ba église en ligne yo yebi mutute. Merci na bloko na wana bouton rouge merci le pays là pas na so ne pas ya Lili ya ba so bloquer ozo mona na te maye wati ma on ba oyeba yonde lapa ba mono te Isabelle akimisuka pembe yani na wasonga la yo Lili langa jolobi wana nyangi to beta su sete na wana ebele ba komi na kindumba ya ba yani kilo wana semu ya ba réponse au zela ya mo suka pembe na saloni Lili omoni papa suka pembe na wana ngai mo tene komi ba bomo ça ebe ga j'arrête etali diu omoni langa jolobi ya kindumba ya basi ya lelo ba komi na ko lakisa. Merci maman Isabelle en tout cas le très bien au kufi na oseka bonenge nini pona soka pembe en tout cas makambo yo na habité boko tira monsieur ke malamu te amesi mangase bonenge ni amesi na longi toza ba élu voilà likambo lo bakima ma Lili mutu moko azolanda 4 petia ya ligne auction na ozolanda kunaye nenga logique avato ko yani tu seka mingi
Lito les gars. Merci papa Bosi. Namba pambolo moni koloba kende na lobaki mutu moko aza na 5 lignes be 5 pasteurs. Oyo andaka. Nega mama Isabelle lobi ezango mabete. So yeba esika ni yo ta likolo. Omoni mutoki ozala oza na église na yo oyo kendaka. Ta muso raté ni mama Isabelle lobi ke oyepe na chaîne otali pasteur na yo oyo yebi peut-être utamboka ni tout va passer tout Angola. Eza mabete afi obenganga aki posa prière. So eko mabitidi teke oyebi no kutu mutango te. Omona kutu yete. Soko omoni kuna lelo atei mabe o changer susu. Okesu na Suisse. Mama Deborah mo azo pesa kuna azo listakoli. Olonge pa mama Deborah. Okesu kuna mama mo kuna zo donki. Yongo to ba to komi bandumba na kati ya église. Yongo to komi ko zana bolingo te. Tangu yoko yoka verset mususu oyo na ope na ndako pesi bana. Verset to mususu bana bazo comprendre bango te oyo mama yo pesi. Yango tobi ke matin na ligne eza mabete. Siko yeba nini esika nini yoko tia likolo na yo okende ko sambela oyo kande matin ndenge mama Michel na alobi. Ko sambela eza bien tozo loka banda kuna biso tozi ba transport toketi negi nzamba zo mona sacrifice wana oyo tikinda kuna yo okende tonga nzambe. Te ovandi kaka boye oyebi no pasteur yango te yebi no pe mutango te yo wana prière à 5h ozali. Prière à 18h ozali. Prière à 20h ozali. Bolingo eza nango te ki mutema bebe to tika na biso te to changer kaka ba pasteur to changer kaka ba lia ya prière to changer kaka mangomba donc bolingo eza nango te. Merci na bloqué na wana na bloqué Yaniki on na biso moi si mamuke na olbaki pourquoi au pesa qui réponse oyo très capital na Congo toi na tout mais toi na bolingo te. L'église belle qui est belle au écoute ya ligne eko ça hein toi la vérité lelo ngai na koyi na rola ba soki depuis kala tozara na concept oyo ya ligne oyo mais lelo congolais toza boité mais lelo congolais aza ya kokola spirituellement pourquoi parce que à cause au moins lelo na balabala moko na balabala moko na msuto za na 15 églises bon lelo bazib sa congolais la muka na tongo kende église bon siko au moment que en ligne oyo ata muto za na musala azolanda prédication ata muto aza alamuki na mbeto zo na comme ça ezo permettre yepe asala ba activité mususu akende musala a travailler mumutu na ye eza aéré ozomona bon siko na ba église oyo zana o tozali kokende na tongo au moment na bazo tia biso ba activité na église de lundi au dimanche bon siko ertika la mutu tant ndenge nini a penser pe que akende pe musala aluka pe mbongo bana balia famille la point congolais azo vivre na donc na expérience ya donc ayebite ceux qui lobi roliani mais azo kende église toute la journée azo kende église de lundi ti dimanche ozo monosiko aluka musala ndenge nini aluka pe mbongo ndenge nini bana balia abika ke nzamba ko sala nzambe oyo bazoluka luka na temps normal pardon Yannick hein parce que na moni ozo kota beaucoup fleuris yoza mutu fona kenona ndengwana omoni ko sambe ya ligne ezo pesa partout mingi ba frein parce que azo mona batu te kala ba jemi na kokoma siko ozo so na place wana mais boss kasi yango kasi so teli lelo ba blessure ba blessure ba pota mitemo oyo evandi na kati ya ba congolais na kati na communauté ezuta kasi ko luka komona na oti na mona mama lili lelo ndenge za bo a na église bo ata beti biso na poupée Barbie lelo penda na biso hôtel bana o miteli bo ye kuna ya zana ngala zana ngote o mona na pasteur na nini kuna ba jeton ba o ba pesa dîme bango ande ba na place ya liboso ba ba zo pesa dîme ya bango ni bazo boka bango na mamatea parce que en ligne siko makamwana ezate donc muto za na besoin de maquillage te pour na atala baba bibelo binini nzamba yebi oyo nini muto za nango posa na journée wana nzambe ayebi posa na yo ya journée ya lelo
il y a 15h, il y a 10h, il y a 8h, il y a 9h. Ozomona nzambe muta ayebi na ayebi eloko nini oyo molimo na aza nango besoin. Bilei nini oyo molimo na aza nango besoin. Ozomona bo siko soki siko omona bo comme eza comme par hasard hein. Olamuki na tongo batindeli yo lié moko ya mateya. Otomina mateya wana eseli peke oyo ozalaki nango besoin ya wana ozwi. Ozomona bo siko na physique siko boye même si aucun église be pasteur atene ba sentiment na mutu abimi na ye na azana ekutu connecté na nzambe te moyen amna yo pe molimo na yo ezwa makambo oyo ifalaki ezwa ezate oki à côté olekisi ngonga pamba. Ozomona e ba problème ebele lelo esali poni tozomona na mingi omona oyo oleki ka boye mutu moko adongoli yo siko makambo na eza soute yango na ebite ba congolais tellement to mesana ba problème yango na tozo kokango te yango église ezongaka pona yo lobi pona mesala ba rando wana non pona yo bindenge wana merci to sona mkena no mama Isabelle pona yo sikoyo na ndenge basi oyo ba mesana kolata malamu adwen na l'église loko ndenge to moni lili mama sociale lelo pe Barbie mama Isabelle beti Barbie to comprendre souté émission changer couleur et comme on est na ba tendance à boyer bien mais ce que na kata ligne yo pona yo na Micheline au senti auction il y a maman Isabelle forme na ye et mon na parce que to mo na ligne siko bis to mo na ye bon o bazana bete ba ba mo na bina kutinga ngo ya fara ba mo na ngo bien parce que auction ya kutinga wana et puis sous valeur na yete pani awa abimi pe no kona mo na 15 ans mais na ligne kaka pasteur korobashika baba ye olongo awa inaki kama ndinga titi kande ngona siko boyebisa au juste tozo prendre ni na bandako parce que moi na mususu avandi a mesana amona prière batu bado beta bantembu bado yemba auction wana na nenga mabete batu babina oya deuxième question to tombola ngo siko batu babina neto mesana to ba vérité moi mbonde beti moi guider beti ezalité kaka koko bashika baba na sepe na mama Isabelle ngalobaki bazako tu vois ezab na ko pesa batu nini te toi non parce que esprit eza wana te parce que toza ko pesa na auction te pasteur wana asusu on est mama Isabelle abi azana ba kisi na ye to ba vérité ba pasteur mingi to mona ya ba lini azana ba te belé esi batu wana bazali bandinzi ya internet to ebete to mona pete ta ba te belé na lini siko yo pasteur wana ba pe mona pe ba pe mususu ya ba mystique ezali to ba vérité ngana misi na yebi na loko pourquoi to pe ça laisser aller na ba église ya lini ndenge mam mechina lobi soki lili invité une église na bango ayebi pasteur wana akoki kokota mais na pasteur ayebi te oyo ekomi kaka wi ateyaka bien séjour siko mpona yo opuye nini na kati wana en tout cas tozala clair tozongi na kati ya makomi nzambe alobaki tokotravaille 6 jours 7e jour tokopema pe kopema wana tokoglorifie ye bon soto qu'est-ce qu'on a deuxième volet pasteur azwaki vision nzambe pe apesi ye provision alors ntango bapasteur asali église ndenge nzambe apesaki ye vision wana atie baprogramme ne na église sikoyo bachrétien nde baa banaïve ntango batie baprogramme du lundi au dimanche atiango mpo na yo moko te oyaka de lundi à dimanche non yo to kotala temps libre na yo soki jour no ya kopema ezaka lundi ok lundi soki jour no kopema ezaka mardi ok mardi soki jour no ezalaka lundi mardi mercredi ok lundi mardi mercredi soki mpe ndako na yo Jérusalem no otikango mpe na kimia yo tiki ndako no na kimia te na désordre yo keka kosala programme ya pasteur en tout cas nzambe akokalkule yo te
Nazolo bango par expérience. Na époque nga na botaka mwana ngai ba mama mingi bazali ko kende veiller ba négliger ba étude ya bana. Soko tali be bana ya 92 mingi baza ba délinquant. Mingi basala ba kata. Bonini ba mama wana ba négligaka éducation ya bana na bango. Il y a des photos qui sont les chrétiens. Tant qu'on passe à ce programme dans l'église, à ce qu'on rapport à Yomogote, donc à penser à Batu Nyonso, jusqu'au côté la planning na yo, et ça correspond à la nini. Voilà là tous qui dans na internet cité. Mais les là tous na internet. Nga ko na dimanche dans l'église. Je vois pas pourquoi dans na semaine. Non, j'irai pas puisque un, je travaille. Deux, le soir sur na zongi. Na kota na ngai enseignement ya mardi au bâti programme l'église na biso ya jeudi na kota si kimia ezana ndaku il y a plus rien d'autre à faire na kota na de 19h à 20h na koti pour bâtir yango 1h. Donc il faut l'année programme ya église oyo kendaka nous ce sont les canaux internet tu n'es pas obligé de suivre na matine la nga ba lien ya armée soki nini wana ya pasteur Bameko et aka bien mais dans la ndango na midi pour na midi de nga na zwaka pause nanga na tiaka na zo yokai mais babana na tongo na midi na 17h on est un programme à battu ba na kati ya église na ye voilà mais yo za libanda oza obiso landango tia landa ya église na yo. C'est là où les chrétiens vont se dérouter. Merci. Merci, Pena. Côté Pena, vous répétez mon côté. Merci, Maman Isabelle. Merci, que Dieu vous bénisse. Parce que analyser Pena, c'est capital. Numéro 10. Tu vois? Numéro 10, parce que, en tout cas, il m'appelle Longité. Azomona na awa. En tout cas, il aura un plaisir makasi au petit licolo. Parce que Amen. Comment faire une église nyonso ils ont un programme nango. Oui. Au moins yo boy église o yo kendaka. Yo comme nous qu'on choisir l'église o yebite ka parce que bat baza 50 000. Bat bazali 100 000. Ce qu'on va programme l'église au Yokenaka, et ça peut normal, au message n'a pas, nous avons pas ça la rangope. Mais au moins l'obité, n'a qu'un abisote, n'a qu'un ya batouana. Pour na yo le numéro 9, pour le bani ne besoin. Non, bon. Obali boss ndenge mama alobi ke pasteur basalaka baponga bapasana bato nyonso en tout cas ke soki oye te ngai nake nango bongo te na expérience onga nazo mingi na kati na lingumba lelo eza mingi ya barando surtout soki pasala tie programme ayembi bino nyonso tout debi soki moko aye te yeba koza na rando donc yeba ke do a memo pena likolo a memo pena ba ya barando o yo ndeni ozomona te yo ndeni na ba programme ozomona te ya église wana ngazo mana na église serviteur voilà ba serviteur il faut que na ba programme nyonso po yo monto ke na komi kotisa serviteur de Dieu parce que la force yote oui il faut s'engager na nini na comment on dit n'engagement aux joies qui yo moko lobi na komi musicien na église na komi maman sociale na église au komi nani intercession yo on va programme belé à église il faut être dans tous les programmes puisque tu es le serviteur ça c'est obligatoire bon est-ce que passer la force yote est obligatoire mais siko ozomo siko bato siko ole siko baloba que non ngai oyo ezo ça me convient pas parce que il y a beaucoup qui personne n'a bobo moi muta komi komi mire bon c'est parce que muta komi comme mire wana au côté si hypocrisie allez
ekoti si rando ozomona donc rando ekomi na pasteur wana pasteur mikolo boye yo mpe pasteur mpe aoti kote je na je akomi kobeto na mate ya dimanche ozomona siko alepomi sikoyo ezobandela omona moto anga église wana na longwe na ngai na ke na ngai ya po des années etamboli mabe na ye na pasteur bakola na liloba te mpo okokotia mutu barando na chair te mama na ngai mama Isabelle lelo eloko wana bokopekisa yango te na biso yango wani mutu sima église rando komoni ke do nga mama Isabelle bodo azobeta openda oyebi ke oyo plan oyo pasi azobeta ngai. Merci. Toi, pensez, maman Céline, pour nous, on a même une question parce que moi, il y a à calmer. Maman Micheline, dépêche-toi, s'il te plaît. Oh là là. Merci. Nani, ngai na obakisa ndenge maman Isabelle autoloba. Que pasteur pour asali programme na ye ya ba programme ya église asali yango te kaka mususu pona bino asali toyebi ke po tomona na catholique quand même na exemple mettre à 6h30 ezali à 9h ezali à 11h ezali à 18h30 ezali tant ozalaki na ba Afrique awa pe ezalaka mais to na moni ke ta musu ya 6h30 na kokate na keite na kozwa ta na nga na koti ya 9h so na raté na nga ya 9h te na zui na empêchement na kena nga to ya pokwa to ya 11h omoni eza bongo mais eza te ke yo oloba atangu tu bango mo pe basango baloba ke na mutu prier et travailler tambela o sa na musala eza te ke yo okanga batu mutu ka batu tout le temps batu wana bazaka na église mais entre temps yo ozana besoin mabonza siko mutu soka salite apesa 10 mito mabuto offrande ndenge nini mutu fo asambela mutu fo asambela bona tuni sikoyo e bongo sikoyo namoni yo ozosola yo za tona oza parti pris ya ba pasteur wana o ya ligne wana c'est bien eza non naza na parti pris te bango mutu baza bien en ligne kutu za bien ngam naza parti pris na bango. D'accord. Mais sikoyo, toluka sikoyo solution ya nini? Na katote maman Micheline. Omoni na place o tolinga bo tombo na émission sur le monde ikolo makasi. Dimension ya ba pasteur Aline. Ba louange ezate. Donc il n'a bien. Parce que na nenge numéro 9 à lobby, l'église il rend de l'équipe. Rendre les grands églises parce que ma pasteur Balingi a dit que yo bien, yo boy, et même chez nous, personne est ça normal? C'est normal, tende papa Yannick a lobby que na attend na ba église ba rando ezali. Attend ba prière à ligne. Ba rando ça. Au moins attend tout na yebi que na na problème na Yannick. Tona maman Lili, tona maman Isabelle. Tant que bango pe na ligne au place ya prière on a kotaka tant sou papa Yannick pas kotaka to maman Lili a kotaka to maman Isabelle mais au komona tant mususu ke nga na moni tant sou maman Lili mais au moins to zana ligne to zo sambela mais muto zo chrétien moi j'étais bozo sambela mais comment zo chrétien mutu ti bozana ligne au moni ke nyoso wana eza pe bien te lelo ba prière à ligne komi pona kaka ke na ba ta auto komi nango ya ba covid on a raison te na kacho pete yeba o ke sko komi matanga siko na mo mata moto zuka na motema moto mati Omoni ba rando o tsiko tolobi siko ya vérité na église na ndimi kutu mutu abetanga rando boy pona amona na yoji ya mamutu oyo mama Isabelle alati na vérité c'est ya sika Voilà, pour pelati. Et ça la batu ba vivre naturel, là, tu pas vérité, moi naturel. Mais naturel et ça sous-souté. Au mutu kutu oyo, ati no lien wana après ça ko bonjour té. Après ça ko même ay bata santé ya ndako na hote. Pour na la place wana na permission na mukena no mama Micheline na bonne ligne no.
a to na musique muke bona zonga na yo bona beta numéro 9 il pon na yo les bon pesa bonjour ou te na moto azapena un chrétien ata shalom ezate pon na yo o trouver normal. Merci beaucoup pour l'engagement mabe bakaneze belé boss bakaneze belé mama Michel zo bakaneze belé nga baka onga zo mona onga zo yoka onga pena zo mona boy eza na baline mususu base musunde bazana bayoka na rate kasomona bayoka kinga ne bandi bandi nayoka bango eza ngo mabete kasi osame na ligne eza mabete pona esika nini oyo kotia likolo no tozoloba ntango ne tobeta sete pona esika yo komona ke otia likolo osambela yo mutu moko okoma na 4 ligne te yo mutu moko okoma na 5 pasteur te poza na pasteur no moko oyo alandelaka suivi na yo keke soit ata tozoba ko barando ezali eza na baeglise nyonso te eza mpe na bapasteur nyonso te barando ne eza biso moko nde bana nzambe nde tozolinga tokota barandi elongo na bapasteur na biso soki pasteur azoyoba na yo ser olingi te yango tozomona ke toujours tomonaka barandi ezokota. Maman j'avais aussi qui hein parce que na intervenir moi mukie loba no mama loba na intervenir donc d'après ça exemple moko na landaka prophète moko na otanga kombote soki ayoki nga a se retrouver ye moko prophète wana alobi boy biso bato na France tokanga biloko tozonga kisasa je vais bien ba naïf o ba yoka prophète wana ba okanga biloko bazongi il faut réfléchir tokozonga na tonganda kute na anesika ovanda te na ovanda biso na zongi kwa lobi na France ekoyinda il faut biso surtout ba congolais tozonga na France est-ce que batongi banda kupona biso na ba organiser arriver na biso non mais bazoma mingi bazongi le prophète alobaki na soki na 2000 soki 22 je me rappelle même plus soki 21 awa ekoyinda mais ekoyinda ndenge parce que biso soko ozosala te batia bastructure po bafuta yo quoi qu'il arrive tout est bien organisé ici so yokanga biloko ozongi na bana babotami awa na Kinshasa mais on l'a lié en ligne il faut suivre avec l'intelligence et puis discernement il faut savoir discerner toute prophétie il faut qu'on discerne en merci beaucoup Limonel faut moi tu qui bazo yo lelo pena lelo za matata lelo le gâté numéro 9 maman lilo na maman Isabelle Obi na moni maman Micheline a okene bien mais yo na bo okene parti mais na moni mwana popi mukolo na yodi ya mamoto ba okene pena GDG logique maintenant donc nous na fait bien oui on mettait thème émission à biso tout ça dans des jours oh ça nous va introduction net okene l'autre na niatabao oh baba niatabao parce que au moins pourquoi économique détruit famille pourquoi économique détruit le couple parce que pasteur moi fait na kini quand on a pas aux États-Unis na ligne ay na sujet moko boye ce qui est touché par fanatique moko bazara ya yebele bazu vidéo na ba partageango ba futi mbongo pena bato ya o basaka partage yo mala mosani ni obosani na yo oyo osaki nango na kondima osaki nango amen. Et comme mayo na ba sentiment moko boye passer na terre bien mais azane loko moko boye na no vefiete ka comme to ko luka eluka nzambe obite awa yepena aleki passer na biso obosani pasteur wana a démarrer voiture au mona raye azana kindoki azana mpema be azana na singa ya lolemo mais oyepena nenga yaka na église nengo mona rappel ozo analyser boye moto yo analyser te azo prêcher bien gloire à Dieu mais oyebi na nous nati na été parce que le monde dans le lot autant mon aveugle parce que maman Micheline
alobaka bien aconseille un G4 soka conseiller nga na bien mais nalo analyser été bien sûr linga analyser mutu pona oyeba valeur ya matière na yo pona oyani kolobi ligne za bien ligne bien. Oui, boss. En tout cas, matin en ligne, naza pour, puis naza contre, puis naza donc si on a sa position en ligne, en tout cas en ligne, en ligne, ezali terrain mo pour un bébé spiritualité. Ah, en ligne, ezali pour na bateau baza déjà préparé, mais malheureusement l'Église n'a pas préparé les enfants de Dieu. Détaille bien. Ah oui, Église lelo pour la au moni coronavirus et surprendre l'église. L'église est allée prêter. Et alors, ce qu'on a niveau haut comme lelo, il fallait qu'il bana nzambe ba comme un niveau plus élevé qui est basé sur ma bébé spiritualité. Alors, ce qu'on malheureusement en ligne internet il y a pas prière en ligne autant où il est on l'écoute bana au baza bien préparé na niveau spirituellement élevé mais écoutez ma bébé si quoi et ça là bas dégâts na ninga jeté mais bino mozo quand ça que ah oui si quoi na moni yo bon kende si quoi na moni qui va na ça ka passer kende kaka chabi ko lingo chaka OK et si quoi yo et c'est lui que tant église nini oyo internet oyo en ligne et ça ce qu'on ravager peut qu'on détruire. Pourquoi? Parce que écoute c'est ma bébé spirituel or que ça makamoko il y a très likolo tala ce qu'on mutu oyo zolanda wana ligne hein les musu batie maté anayi bon siko bo tala ce qu'on parti oyo zozwa wana banani bazo zerango au moins ti boss nenga za bona simana ye atie fond mais vérité nango eza makamususu bon siko tant siko yozo landa vérité ya mutu wana oyozo mona te eza nini ozomona est-ce que tant azo prier na wana est-ce que yé pas azo prier yé pas en prière réellement et si kazana ozomona ite omokola ozomona yozo landa président ozolanda mutu oyo bozo prier mais yé azali kola nzota mwasi oye ba pété démarrer ozo prier mais yé azo beta moi compléter zoba oyo ozolanda ba bo prier kuna di ozomona parce que ozana yete sikoyo eloko nini oyo azo communiquer yo ozo kotsamo yoso tozana ba porte belé oyo to kotisaka ba bien yango ba porte spirituelle tozana matoyi misu munoko zolo ozo pema ozo lia ozo yoka ozo mona siko temo siko yesu ko azo prier na yo eza so oyo tela matoyi hein siko so wana eza accompagné na milimo nini ozo kotisa na vie na yo yango lelo na moni on bien siko na moni bien numéro 10 chebi siko che na osongola yo maman Micheline. Oui. Na place wana na bani na yo na question oyo. Vérité oyo numéro 9 à lobby, Yannick Darosa numéro 9 na bango. Oui boss. Ate dabi. Moi ce que abini, au moins pasteur wana ala ndaku na ye, awasala oyo avocation na ye boyebite mais équipe na ye bache live parce que il y a dans 4 il y a bureau na akangi porte mais équipe mutu tsaka nini vidéo oyo il y a aloba parce que bon on a été logiquement et ça va nini audio ils loba sauf que audio ils avaient déjà programmé tout ça programmé ça là qui déjà tika ko ibeka mnanga ko numéro 10 nini numéro 10 nini on charabi don't shit. Parce que déjà, il est programmé. Na place où on a maman Isabelle, a plutôt réponse que maman, parce que y a ton déjà c'était plutôt que c'est toi na 39, na 23 c'est juste de 4. Merci. En tout cas, ngala lobby ba ni na ba ya ba en ligne wana na ko conseiller ba to balandaka ba
mateya ya bato bango bayebi physiquement pe bayebi niveau na bango bayebi ndenge bakoli ensemble. Bon, occasionnellement kokolanda ba vidéo mususu mais nga nalanda toujours ba lien o ba communiquer ngai na bato o bayebi pe bato wana. Parce que na réseaux sociaux il y a tout, il y a des pervers, il y a tout le monde. Si ko yo muto so kuna ka un écran oyebi ete olandi ba audio na ye comme Yannick alobi awa aza peut-être na mwasi na ye na chambre. Donc tu vois, on sait pas. Makamba nzambe yo moko déjà il faut okola déjà spirituellement oyeba nzamba za nani que Dieu, qu'est-ce que Dieu a azozela pona yo, hein? Milanda landana et en tout cas na conseiller ba balanda raté. Landa bi ya bato yebi. Na kati te mama na bakisaka oyebi ke soki mpe mutu mpe aza mpe likoma na koto na mpe bato mpe alobaka mpe langi bazolobisa langi kuna koto bino mpe bazolobisa langi na kati mama il faut faire très attention. Il y a un ngai vraiment conseil en plus à lelo na première émission na biso ya prière, hein, en ligne. En tout cas, accroche-toi na pasteur Oyo Yebi. Voilà. Merci beaucoup. Et maman mingi pe ba komi pe ko théâtre na nini. Bien sûr maman na pe na Yebi. Pardon, bon mana wana lobby. Toi na lobby. S'il te plaît, tout ça na nyege pardon. Bon mana nous parce que na moni go kundwa déjà ba blo msusu o na ke na go mais lobby samedi na lobby ça pena beta toleka. Moni l'autre loba. Batou, faut comprendre, quand tu partages, il y a des Congolais, Africains, Noirs, Mundele, tous en abolingoté parce que tu commets aveugle. Diable, à pessibiso conscience, il y a retient Internet pour tout comment voter. Pourquoi voter? Et ça parce que tous à l'aise dans ma tendresse, tous à l'aise dans mon belé. Mais à l'aise dans mon paix, sans la prudente, ou une pour rien. Pourquoi? N'est toujours là. Bah, c'est déjà programmation, il y a ma solo. Mais bah, il y a quelqu'un. Na bon montage, il y a logo na bango. Yokuna ozofuka ma kolo nzambe na zo musalate ah ngazanye parce que bien nzambe na o comme ko lela yomo na chambre na salon lokola ozomona mutu to ba pe vérité to boyite nzambe alo la sali na vie na zongi na ne pa ya. Ah, Seigneur. Ah, le peine à mon image est bien. Ah, il me dit que pourquoi ce que tu as croire moto au monde, hein? Ah, ça pasteur à faux. Au conseiller peut-être pasteur, hein? T'as dit comment on a arabo mais sur un bon maillot, il y a déjà au pays conseiller nous n'aime moni. Maman dit avant la zone on a Micheline. Yo pona yo na likambo yo numéro 10. Na yemoko yoje mamoto bakena ngo olobini mona popi. En tout cas, même question. Papa Yannick, merci, maman Isabelle, merci beaucoup. Donc Isabelle nanzela kasi biso to lobaka lelo to lobapona to clôturer mukie. Donc ligne to lobaka to beta state donc c'était bande kuna ngai. Karambaka na église au Sambe. Karambaka na sika nzambe apona yo otamakona yo tabusu pe lipambo na yo ezaka na église yo zo kataka ke kuna ko bato baza mikie baza 20 orso ezate na ke na ligne tamusu solution bana po to banda ligne ngo ngana yo to zaka kimita mabe bolingo ezana ngote ya to lobike kanga maka na sika tango oyaki na poto otsamilaki na église boko kolinga to comme na 4 églises 5 églises tese olukani ozolukani yeso zaka moko olukani. Donc, quand on a une église, ce qui est monique, les mamans Isabelle, le bandeli, n'a raté l'église, n'a raté qui n'a suité, au moni ligne, au monique, et pesa kayo kimia, et bête comme à bakoute, au landaramate, bon, qui te singape, n'a landaramate, à monsieur, à passer guide de Jésus, à ça, qui ça, n'a mon apport, n'a pas ceux qui n'a qu'une église, n'a pas la vérité, n'a qui n'a tout à péter, n'a zaka toujours une église. Le bandé n'a belle. Oya ngai conseil ngai zo ba fête na kombo inanga naza na pasteur nga pe ya kisasa ada pe na ligne naza pe na tana nga ona landa kaye ezaka pe tout ateka na kota kana non
me bato batindelanga balien yango bayebi ke nakɔtaka na ngai te mpo nabebisa mutu na ngai te lelo nayoki na lobi na mutu na ngai esali te kobebaindi te naboyi mutu na ngai ebeba na bachapitre ebele yango nakangama kaka esika moko ngai nzambe aponela ngai naboyi mutu na ngai ebeba nasuki wana lelo Coupé Barbie. Coupé. Bon, chaud. Oui, président. Au moins, tu na sur tu na makomi Bible lobby na dernière église. Là, tu as vraiment bazolo ba que le temps est mauvais, tu comme na tangasuka. Parce que selon la Bible et na biso na Apocalypse 3:20. Et le bini na lobby, je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni chaud ni froid. Sache-le que je te vomirai. Et à l'objet, mais voici, je me tiens à la porte et je frappe. Christ, pendant Motu, a frappé la porte, ça veut dire que a pesi position à la libanda. Pongana frappé la porte, NJ4, nazalaki d'abord libanda, na frappé, ba fungole ninga na koti. Donc, ça veut dire que dans Dieu, le Christ, est en dehors de l'église. Possibilité, il y a que porte à côté. Il y a que porte à côté, il y a que tika mimisala ou soit oza na makambo ki kisi makasi ou soit oza na kindoki ou soit ozo yiba makasi ou soit ozo sala kinduma makasi otika ni na position wana oleke sikoyo oza na kati ya kindoki position oyo lelo eza mutu oza na kati ya kindoki na kisi pasteur ozolanda en ligne wana aza na kati ya bakisi pasteur ozolanda en ligne wana aza na kati ya kindumba mutu ozokende na église azotia maboko auti kolala mwasi moko mama moko auti opakole mafuta apakoli epena mafuta samedi mobimba alali na ye apo wana dimanche nango na ntongo aya simbi bino atie bino soi-disant l'huile d'onction eza mpona ememela biso bamakambo nini yango la bible elobi ke nayebi yo oza ni chaud ni froid et moi na osala nini je te vomire et tel lelo ndenge lelo église salité église nyonso tu emati ebimi boye makambo nyonso tozali kosalama na kuku lelo esanzami ebimi donc nzambe apesi position na ye que je suis dehors mais yo soko oyoki mongongo na ngai kokembisa motema te fungolela ngai porte na kota na kovanda na yo elakisi nini nzambe akoti na vi na yo ozo dépendre de source na moto te c'est-à-dire okomi yo moko na nzambe ozomona alors wana atokoti en ligne wana ata oki église moyen âme na yo pe esprit na yo ezala détruit ezate parce que oza na nzambe na kati ozomona mais soki siko oza na nzambe te yaya donc oza no pena bisanza ozomona donc lelo église bisanza okangi micro fungola micro. Ouais, parce que c'est important, les alignes, le magnifique, na impulsion, na zone et pas ya maman Micheline, on a eu base, il y a finition na biso de qui ne pas de clôturer, mission na biso, ne te barra toujours. Bato ba lingi nzambe, ba na besoin ya ko tatonete. Dès dans le monde, vous allez répondre de tout, ils ont magnifique émission, mais classe. Tolinga nini pour na lobby to claté. Mutu nyonso a besoin à progresser na émission ya chrétien au cas où na matière chrétien. Makamyo sto loba oyo ya kolanda biso a besoin. Mais oyo pas mona mabe parce que ba fanatique et pasteur on a oyo éviter parce que bon pour na yo maman au Kolobani na place ya donner Christian au pour na chité. Bon, merci nga pe na place na ko lobake
po ndenge papa Yannick alobi aza pe na raison na ye omoni mbala mingi tokolobaka ntango mosusu biso tozolanda kaka chanda kolongolo me kuna ye ntango mosusu aza na mwa molangi ne mwa kopo ne azobeta ntango mosusu kopo te aza pe na likambo mosusu azosala omoni ale bokoya kaka ndenge mama Isabelle alobi toboyi kosambela te me yeba eplace wana ozokende osambela mutu wana ntango mosusu yo oyebi ete kaka mutu ayebisaki yo yolandi lobi oke mpe otie mpe mutu na yo mpe atie yo mpe liboko omoni eza mpenza mpe malamu te omoni eza mpenza mpe malamu te toyeba kosala kozwa ta na biso ya kose discerne eza kaka teke yo okei mutu oyo eza eloko mosusu eloko monene tokotika yango na mutu nyonso te à la portée de tous te kaka o te ye balobaki mama Isabelle ayebisenga aza moto mpenza mama Isabelle apesenga kaka yo ozwi kamba mo nimero yo wana obengi omoni bamisusu bere mosusu biso mo tozosala ntango mosusu aza na ye basiance occulte ekomi ebele baza mpe na baline bato basiance occulte baza mpe na baline bablokage mosusu mpe biso moko mpe tozoluka yango yo yebi na yo te na ntango wana ntango mosusu bozobondela ye azosala baéclatation toyebi te omoni yango nde mama Isabelle alobi ndeko nanga alobi toyeba baeglize oyo mpe tozokende toboyi kosambela te toyeba omona mutu wana oyebi na yo ye te oyoki kakali obanda okende yo ozalaki na oyo yo place oyo nzambe ayebike na kotombola ye place wana me nzambe azomona osu place wana te oyo akanaki atombolela yo ale yo komokende opaa mosusu place wana mpe ozokende botikako makambo ekomi ebele mosu omona invokaka na ye ayebike lere oyo nanakende na priere ala bandi na ye bainvocation baéclatation ale bino kaka wa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  moi baerreur mosusu mpe tozosala mpe yango wana moni na baline tout le temps olongo awa okoti kuna olongo awa okoti kuna toboyi te eza mabe te efwa na yo me toyeba place nini tozokende place nini oyo tozokende koluka toke osambela toyeba toyebi eta wana te kaka boye oyotika mama Isabelle mama Isabelle ta mosusu ye mo akenda na ye kuna te ayokaka mpe kaka ntango apropose yo mpe abetika lisolo mama Isabelle ezalaka wapi zala na otunela yo mpe moto ayebisaki nga mutu aye mama Isabelle ye akei te me ka eleka na otunela yo paster na biso Lili pa mama Sandrine pa na otuna papa Yannick moto ayebisaki nga azala na Belgique ope bango bakendaka kuna te ale bazwika bapesi ale yo ale okei makambo omona okende ezotambola nango mpe te bitidi mabe mpe nde mama Lili alobaka kaka yango wana kaka banda tobanda line bacomportement yango wana kaka nayebi te oyo na koloba yango wana omoni mama Lili alobi même Yannick alobi na mama Lili mpe ndenge alobi mpo biso toyeba na ndenge toyebani boye toyebaki Pati Libondasi amen soki nga nasalaki bino confiance mpo na étudia Pati Libondasi aza nani aza nani amarchaka ndenge nini asalaka ndenge nini aza mwana ntuka alingaka babondela ye alingaka boye nayebi lere apresente nga bino soluka siko nayeba Yannick aza nani aza na Belgique Lili aza nani aza na Rennes mama Micheline aza akoli na matete nayebi deja matete bana matete nde bazalaka nayebi ke mama Micheline nakosala boye te mpo esprit matete nde ntango mpe ozonga esimba te yango meme na kati ya liloba ya Nzambe eza pareil aux satisfaction biso soki toyebi Nzambe mutu to ayebi Nzambe avant akende na église ayebaki Nzambe na kati ya ndako na ye conseil na opesa mpo na kata avant okende église même oyo ozali sana na intercession na ndako avant obima okende po bato oyo ke okuta po ba nouveau venu mpe bayaka ti oyebi esuni baoya nango te donc na suki si wana to développer lobi
Mais il y a maman boss, mais on a un sucre pembe à boss, n'a pas on a l'élo. N'a précisé. N'a pas yon gote, mais n'a pas on a l'élo. D'accord. En tout cas, l'élo de Suki Awa, tu as 6 minutes pour notre clôturer l'émission Nabiso. Je crois, Bobby, tu as pena na Onjoko na Lyon, hein, Mantiti, hein, on a dit guerre na guerre, mais l'élo n'a pas très fier. Émission to démarrer en haut niveau puis tout ça à l'écolo to quitter parce que minga rol bezali n'engomna ki na mais bela ngaya bana basi beaucoup mo le kisa bo monter trop to copain sauter identité na yo to éviter parce que utaki kama ko évangéliste pour aucun pasteur on était trop quand tu avais mobile né na nda kwa zo ya ote ya biso te bomba yo za ya chocho pardon te esprit de Numéro 9, merci beaucoup. Non, ils n'ont pas moi la problème sur le lot. Mais tu sais déjà. 5 minutes. Moi, t'as chauffé, biso grave. Là. Pardon. Na boy pendant le lot n'avait 23 ans juste monsieur s'est dit pardon. Mais on a le éclaté. Voilà. Ok. Merci. Non, ça binora une minute. Pour tout clôturer. Na bana na lili. Malili. Au senti sikoyo makamto loba, oyo lobi, il y a 5 personnes na ba live. Sko, ba live on a 5 personnes au ya koti. Mais na ndaku est-ce que tu peux abonner ko pesa mobali pe ya viande. Abord au PCP, il y a tendre. Abord au PCP, il y a Oseka. Mais il y a des bossa côté là-bas. C'est petit Oseka, pardon. À côté là-bas, 5 live wana. Et Portaraïni, na bateau yebi. Voilà, voilà. Merci beaucoup, Bruce. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, ça va pas boulot na mayelo ça va faire ça yo. On va ça rabongo. Azo prier na ya prier tant aussi lisa. Amatina mbetu. Papa si mebe tika. Ça va prier na nga tika. Ça va jeune na ngai. Eza mabe makasi wana zo luka otinda banda. Da biso mtoke na ba prier wana. Soko po kei. Papa Stengio, Koboya, on est qui au point. Papa n'a dit notre nom que Boya. Ah, merci. Écoutez, on a Maman Isabelle, une minute pardon, une minute. Même réponse, même question. Merci. Même Bible et lobby, avant au côté de prière, il faut vous aller en commun encore. Na papa. En tout cas, mingi ba maman mingi l'église, je vous en supplie. Mon bal il sera Stengio, il faut pester. Même à tous qui na prière, au cas ta prière non on satisfaire papa. Après aux autres, pour ça va marier. Au PC papa après aux autres prières. Nous avons pas au silicataire. Au moins on a dépassé soit ajouté à bien l'église na Tongo. C'est que maman peut ça qui na Tongo va pas ya. Tout à fait. Si nous sommes plus mélaillés, si nous sommes à quel banda, ngai na osa elo prière te pour papa azon. Papa soit à merci. Miki va matin tout na jogging. Lobby, bomba. Non, en tout cas, il faut pas satisfaire papa. Papa, il faut satisfaire maman. Merci. Ma belle petite. Parce qu'on peut savoir parole, t'es pardon. C'est que yo pi la maman. Numéro 9. Mukeka, na baksa mukeka. Bon, au moins ce que makambo il y a un moni makambo bénédiction exacte parce que culte ezo salema pasteur mutu azara na clé pour nos kitsanguya. Ozomo, comment maman yuko satisfaire papa te? Maman go satisfaire papa te. Papa ne ifondé parce que maman mutazali azali azamotei.
ozomona mote ne moto na pa nguya il faut kitanza melanga siko papa osali musala te c'est dire nguya yango mona pe mapamboli pe nguya pe kitala ngote ozomona comment papa maman pele ba maman comment papa maman bo sala ngote soki so moni ba makamune ona yeba posa na ye tika bongo parce que ayo na pe 30 secondes la ligne yi pardon bo sala bongo te donc bo tika pe na bongo tika bongo na bongo abongama amelata nazala batanga wisi ba papa bo commander melata nga wisi papa préparer semaine mobimba azo makasi pe semaine mobimba ameni ba colline na musala aza fatigué aromatuna na nzoto bo kao. Pardon. Merci beaucoup, Papa Yannick. Maman, Chéline, ton côté, une minute, pendant ton côté, une minute, parce que derrière 20 heures juste après, voilà, ton 4 émissions. Boss, on a terminé mission, boss, Seigneur. Bon, et dans ma mungana au bac s'appelle kaka après c'est maman Isabelle à lobby. Moi la population mukolo. Ninga lobi que il faut ba marier bino boza na bino ba marier boza 1 plus 1 égale 1 tam susu nde tozo mona ke bon mobali tango komi na posa na yo lobi te ozo kata ngai tala na za tam suna ligne nazo tsambela nde to mona ba video nazo tsambela naza fatigué oh non bozo bebisela nga prière obebisa ngote nde mama Isabelle lobi boza ba marier bo balana boza ba marié eza ekobote sepeli sa mobali na yo ozomona sikoyo lobi tanga okendo yo mama Isabelle papa tango yo otuna eboni papa manikolo na omona mama te ote obaloba pe vérité pete ngoyo omona mama otuni eboni se anani ote nazala su te etala papa boyeboye yango mama Isabelle tapenga mpe na osambela mpo na yo te wana onyokolanga pamba na bajeune na baprière souvena na osepelisa mama onyokola ngai pamba soki bozo bozanda papa pe ndenge moko papa pe ndenge moko wana za d'accord na bino papa pe ndenge moko il faut satisfaire maman naza d'accord wala papa ndenge moko mama pe ndenge moko ozomona merci maman wala pe naza d'accord na bino wala botika nganga na position moko wana nde nazali d'accord te c'est vice versa. Merci beaucoup, merci de awa parce que lobby est la journée borosa la bolingi parce que lobby est pona to déchirer tout oyo ba maman bo détruire ba couple pona ba ligne parce que na kati il y a église normale soza na pom na couple et ça maman moko bo ya stage azanga raté nesi ba maman Micheline ba maman Isabelle ba maman Sandine Mbala ba Gilles Populaire maman Lili maman Social ba papa o nesi yo papa Yannick hein bozanga raté to ba vérité o to lo parce que les émissions to clôturer ah mais na ba live au bien on a nango ah bon c'est liban na to la vérité boss ozo m'appelle nazo répondre wala siko ya ba lanya yango po mwina kala tangu biso tozoko kola ezalaki ba za ra ba siko pene changer romo masobo muto zo ba bêtise mais bozo ndima ba sokobra ba satara siko évoluer anzambe na ngai ozo kate mission bozo ozo kate mission ah boss ozo kate mission zo tige mission ya ekoki te lobby Yannick olinga émission show show lingo kate pour nini émission show au courant pour nini to belle journée de ah boss elle est quittée. Il faut que ça respecte. Voilà, merci beaucoup. Maman, il faut pas là aux élèves, en face. Respecter. Respecter moi la popine a vu ça mukolo, moi la popine a mukolo, moi la popine mukolo, elle a fait la bassaisonnement. Merci beaucoup. Merci Nabatu avec Wana Nakata NJK de Cadet TV. Et aussi de Lesuki Awa. Lobby, tout la même ère pour nous développer encore Bakati. Nous avons une émission qui toque à boyer. Tout ça, tout possible. Tout le monde les missions sont Awa. Tout ça, nous avons pour nous Kosunga.
au cas où couple moro boye au cas où famille moro boye nata célibataire moro boye azali na robunga Dieu vous bénisse. ba benga na mbai na ye chéri oza wapi ona osambela na osambela mbai na benga yo ozo sambela lini ona mutu te en tout cas mona pe osambela ocha ba j'aime ocha ba terre ocha ba koma lobi to on y a type on comme ya on y a type na c'est monsieur ko le ben je ne ko lobi to banda mais ko bosta na ngote mama nyati no bosta na ngote lobi ka to banda na ngote papa tem ngana cheki tem na ibi na cheki en tout cas ba maman lobi to sala wana toujours 21h30 pour na to de côté lobi to le sata lobi to ata to commenter ba 1h30 ta 40 pour na to za la peine na soufflester ya to ngaki parce que amen to bossa na humain to ko ba robot to boy ça mais la ligne ce qui na programme na bino église na bino to boité mais komi to ça ba humain souhaité merci na maman Isabelle dikambo lobi boyebi poeza na bino gauche na bino yango tout ça boye mais yebite keba na ndenge pe maman Michel na lobi ba grigeza mingi yongo kuto lobaki yango pe on a passé kuna à ça un système 4 koto à ce système en tout cas to comprendre et ça critique était mais ça ba révélation linga vérité te yango ça va passer en tout cas le lot suki awa je salue aller moins Mireille moi na kata Bribao boza ebele bato na biso na kata N4 Kalis TV na Brazzaville d'ici là bomona connectés na bino membre na bino na représentant ya Brazzaville ndo na bino moi na bino pe pour la émission na Brazza karaté boko mona na groupe pour na to ya mbaepe na maboko yako fungama yonto lobi nzamba osala grâce tout fungama partout parce que bolingo o bozana ngo ba prière o bozana ngo et ça la moins un plus biso pe to ça la prière na biso eza ba vérité mais o ya boy vérité voilà la pesi maman Noli à côté sur la prière merci allô hola pa prière wana baboya ngo te tokangi miso tobondeli merci Seigneur te peso merci to pambolo po toza malamu merci papa na temps oyo odisponible biso po na kupartager elongo na bandeko papa to peso ka merci na osali po na biso papa oza monene oza bolingo Seigneur yawe totiki émission na biso na maboko no pe totiki ba membre nyonso balandi biso na baline na bandako totiki libota nyonso kolo oyo tozosanga na kati esika o papa topesi yo merci po tozali nzambe yawe soki okopesa biso mokolo alobi kosanga te papa totiki butole na maboko no zala na biso elongo kolo batela biso papa nyonso oyo ezali ya yo te nzambe eza kosika na kombo na yesu papa topesi yo merci oza nzambe na kombo na yesu amen amen alléluia na sepeli mingi na émission na sepeli mingi na ndenge to développer en tout cas très bien lobby ezali journée pour na to redémarrer na système 1 ya ozo sabela yom dali boso ozo koma ba cœur ozo kumisa ne pasteur ozo monate na ebito si tous en revers ozo émission moto démarrer moto parce que ça c'est quelque question ezo la moussa bonsoir Natiki Bino bonsoir bonsoir merci au revoir to bengani